le contraire, biso nde ba musicien na biso parce que je travaille dans travailler na presse voilà corps wala musical na ba musicien donc le contraire biso nde ba musicien tu la ba journaliste ba bêtise pourquoi ta pour le ba journaliste mususu de respect ba journaliste pe comment ko diminuer OK so comprendre mais ya lo ba ke Koffi Olomide te onité OK biso tu te bi ke mutu o ya lesa ka musique na ba journaliste c'est notre partenaire. Oh non, je vais faire les réductions pour toi. Parce que c'est une réduction. Il est tout à fait la mobilité. Tu as la table, tu as la biso la babolo. Mais non, on constate. Babolo la biso. Parce que la réduction, bah liboso bandana madame so mondela longelinga promotion za kité me baloba longelinga 8,50 €. Ah, allons le 8 €. Actualité fait réseau Vimbakara. Bah même ba théâtre tina na Genève kuna. Rien, ils doivent faire ça à l'école. Kuna pe na Bordeaux kuna ba kati na Bordeaux kuna batie 4000 places. Il est pas question et ça Bordeaux ya batu salini. Batie 4000. Premier musicien congolais à Beta 5 alobi nanga faire goal à partenaire musique qui sont déjà katise longwe na Congo et na Brazza et longwe na Brazza et comme na Côte d'Ivoire et c'est international. Pour déjà ba comme consommer on a ba pays mususu. Vous comprenez? Un artiste international, déjà, bon, mon communicateur, il a fallu à ça la communication en anglais. Mais si il y a d'autres producteurs, managers, il y a dans lobby communicateur, il a fallu. Oh, le bagala anglais, parce que petit là, j'ai eu un à quoi na TV bandika ko finga ba insanité. Alors il y a na TV bandika ko finga ba papa ba tu ba maman ba. Tena ba zona ba korbo. Des vie privée na yé. On a vie privée na rolo bango te mais ils ont accepté que pour na kasa qui vie privée na ye ayebisa ki ba collègue ne no botala na matango ezande ba sala ki be de consolation match na zaki be de consolation après 2 jours là na matanga pour ça qui peut na matanga ya Didas Arena de ba saki mo be de consolation ba consoler ba PC force ba mela mo loko moko après ko kufela ki beba président qui expliqué biso disque d'or à liboso présenté David Mosso témoin yami balé présenté Papi Mboma témoin yami satu au suro tozo ebate témoin nani pas banda de rezo disque d'or en 2010 déjà témoin internet na vérification ah si ko vérifier qu'il y a 2010 c'est ça pour photo banda non loka liboso banda ko lia na nguba a photo ko na lipa photo e bana nguba na tonda ki te pour ba lo lipa na 2010 déjà azoka disque d'or aye ko zo sur disque d'or et puis elonga na kama tout le monde a en France na koma na zala kapena a parce que bientôt la peine en koma le contraire biso nde ba musicien na biso parce que je travaille dans travailler na presse voilà corps wala musical na ba musicien donc le contraire biso nde ba musicien tu la ba journaliste ba bêtise pourquoi ta pour le ba journaliste mususu de respect ba journaliste pe comment ko diminuer OK vous comprenez mais ya lo ba ke Koffi Olomide te onité OK biso tu te bi ke mutu o ya lesa ka musique na ba journaliste parce que il y a 4 d'années comme ça ou bien 3 années passées oyo presse ezaki bloqué presse ezaki limité presse ezaki manipulé et pas ya mutu moko o ba bengi na komba Fally Ipupa presse ezalaki manipulé na victime bazwaki presse bazwi clan lelo analyse ezwi sens pona bango pona ko bakoya pona ba nuire be fort ya batutu po ba pouvoir mutu moko donc bondima tenir na bango bilamba to esili kuna oh bango mo be balade maison le ko sala te lo moko spécial pona ye moko faire gola azaki na posa wana te ba sele loko moko spécial pour ma faire gola ezaki à partager plaisir na sentiment na batuna parce que ba golwande mutu ba commandaki ba golwande faki balata ba golwande bazalaki na valeur faire gola te faire gola ça lokwa ba misete o milinga kayemo asali 40 vidéos ça qui a ko sali comment be pona ba fanatique na non faire gola ça du genre ba misete wana te alati sala Congo tsa isanga bilanga ya ko tutoyer batu na tutoyer te na lobby kombo na ko tutoyer ça autre chose na lobby bien ba petio ba tchaka oui kusha mascara na ti petit Jaël bangonde ba yakite ba petio ba sokolaka bien te bangonde ba yakite ba petio ba sisa ba parfum ba mère na parler bangonde ba yakite ba petio ba senga je vais est-ce que tu peux m'acheter l'hamburger je peux manger le shawarma je peux manger tout ça est-ce qu'il y a des dendo pardon s'il te plaît l'on des akiwana on a premier jour maintenant na premier on a deuxième jour parce que comme ça il a fallu arena à tekisaka azara na HM
fait rigolo ça les fierté mais n'est-ce pas je n'ai la son ba ensemble ba Adidas oh papa Hervé ya ko sala ngo visite na arena na yango nga la taki jibana Zara bateka après Adidas ça la moi likolo ça ko ko tape la tino kitoko mais moi eloko moi 9 7 on est autre chose Adidas c'est la grande marque vous comprenez donc ngala kende ko sombela ba mundela selling réduction à tout le monde tu vas aller chez Ferregola no bi oh madame tu connais Ferré ah bi oui tonton amène-moi ba monde ba ya quitter vous avez qui on a public nini catégorie nini ya public yo monaki en tout cas tous les catégories à part bataba H&M na bazara à tout coup, tu vas critiquer, il y avait trop de mamans que des jeunes. Non, bataba H&M na bazara banana, tu connais, tu peux m'acheter les biscuits. Est-ce que je vais prendre les hamburgers? Est-ce que tu peux me donner, bataba, tu peux me donner des baya quitter? Est-ce que tu peux me donner, bangonde baya quitter na Adidas Arena? Maman, est-ce que je peux Merci à vous, fidèles internautes, vous qui nous suivez de partout, vous qui êtes branchés en train de suivre le vôtre, Patrick Massidi, ainsi que l'émission Les Goûts du Beau. Les Goûts du Beau, on parle de l'art. Nous voici dans cet exercice où nous allons décortiquer les analyses pertinentes dans cette émission. Et on va essayer aussi de tchatcher de partout, de fouiner aussi de partout tout ce qui est le béaba, qu'est-ce qui se cache dans toile la biso d'information. Je suis pas seul, je suis avec Beauté Image na régie, je suis avec tonton Gémo de Paris ainsi que Tracy Mbelenga pro bangonne ba simbele biso makambo ya molili na sima kuna oboko mona te. Merci na yo Rolls. Naza mbongo ngamokote, naza na Giliti Molobeli. À qui on va devoir décortiquer tout. Analyse des analyses penalelo to ça l'analyse moko pertinente net auto ko souligner les bino abisinga to zana ebele ya kolobela to yepe to zongisa makambo pendule à l'heure n'habite pourquoi na tuni Gilits pendule à l'heure nanani côté Massidi ba bêtise eleki na télévision tonton chez moi est-ce que tonton chez moi de Paris est-ce que vous êtes d'accord nango abisinga oui tika ya loba oui to loba to tchaka lang na biso na projeté biso tozaka canal ya Rolex information. Mais ce déroutage, les appels ça. Au milieu du village qu'on est, bonsoir Nayo, Giliti Molobeli la presse. Ouais, bonsoir Nayo, PC Dile. Bonne santé. Ouais, santé calme. On a qui poto pene kota. Ouais, on a bien zalaka na koma. On a bien zalaka na poto moni poto zambo kama boso sali déjà 2 mois. Au moins à ta poisson tu as changé ta tout faut bien ba oncle ba koko boso la parce que zambo kama maya pamba. Au vandolia qui te même maya pambo yo la vaki nango et ça le bien mais so moni mutu pose ça toujours ma casse c'est que ça ne va pas donc merci puis ba bonsoir da ba bonjour na ba tout ko comme la bango na moi comme si bato ba kokuta nanga na poka ba bonsoir na bango la première fois bato na ba monanga te c'est Gilits Kangoli Molobeli le porte-parole privé de l'artiste et depuis qui pomba nias ba binga na ka potoka kana maloba ngana le ka bata kuzuma teo ba ni tout ça ba DDD ni tenga parole on te pesa kanga visa donc tout ça logo ezopekisana biso ana émission na émission pe na lobi te to lobela ka boete parce que to ko ba no sala na ba to ba no propager ba propos xénophobe te wana yo muto lobi nga to yebisa bande ko nyo so batala na yebi yango te ponga na lobi pe ba propos ngo te nga na bita kuzuma na yebi te ta kuzuma yo yebi yango za ba propos ya oyo lobi wana parce que nga na bi kana so visa na ta kuzuma te. Merci à vous. Merci à Bibi Chibalomba. Giliti Molobeli, tout ça la analyse concernait Ferregola, Adidas Arena, tout lobela un peu. Makambo nyo seleki na semaine. Déjà semaine au monde ni semaine on a un peu brusque ezaki bouger biso pe na mamuki a semaine au pe. Ferregola 2 semaines toujours dans cette actualité. Ouais, au moni déjà dès le début avant mambo ya ba concert oyebeta matoyebi saki bato ezata. Au moni mutosaka toujours likambo na tano. Moi na vie na mokila lelo il faut pas trop forçaka. Na vie soki tan na yo ezali au mona ke temps ezo brûler, ezo pesa, ezo sala makambo to. Yo pe mutu il faut profiter pe na temps wana. Comme lelo c'est l'époque de Ferregola. Si il faut pas trouver qu'on nile en côté trouver qu'on boye en côté. Et ça mon pépé au Ferregola ça lango. Au moni ba te belé moni ba tu faut bata la ba message monsieur ba message balansaka. Moni ko ta la sports banda Ferre à Beta Stade de Martyrs. Si le Ferregola le mois en actualité c'est. Ah on va bon te banda Ferregola Beta Stade de Martyrs si le mois en actualité te.
kozonga na sport au faire goal à salaire ya kolamuka na kati ya cercueil et loba ebele donc cela veut dire ça qui na tamo boy o batu bakanisa ki faire goal à kufi o batu bakanisa ki faire goal à sala esuba espoir te o bakanisa ki faire goal à kobeta lisusu te na mboko ok ça qui ta o faire goal à tika ki pe bande ko musu ba régner bande ko pe ba régner ki bande ko pe ba beta ki bande ko pe ba binisa ki faire goal à zonga ki ba ba reculer pour mieux sauter faire goal à zonga qui tant ça qui sport wana batu ba traiter magicien mutaki sinon et ça qui juste un message moi ya la ça batu que moi na nzambe tant ressusciter qui atikala ko daye li soute OK yango wana ça qui message à Jésus moi na nzambe tant c'est quoi qui atikala ko kufa soute tire wazaka na ngwende likolo pene pene atata de faire goal à yona Jésus de nuance les tombeaux zaki déjà vite parce que cercueil pour mwana motabimi na bisaka bino Adidas Arena zaki ta o fa ki bato bazela ba consommer na ko pesa conseil ba ministère msusu baza la l'aise ba wela na noter ba ministère msusu baza calme parce que mbangu muselekete aleka wenje likola okima mbangu likola mbangu muselekete aleka ka wenje donc baza la calme pour nga actualité faire ça toujours parce que chaque jour Adidas Arena on dirait les villes on dirait ça comme mata il faut profiter de balobato c'était des pieds joints ouais l'occasion fait les larrons de baloba en français to solo la na yo merci na yo le concept na participation na cette émission oyo to linga to solo la boye to zonga na to sala moi compte à rebours la semaine par rapport à Adidas. Beaucoup de critiques parce que na yambi lelo beaucoup de critiques sur Adidas Arena batebele ba lobby podium ba critiquer entrée na yo moko en étant muto amona a viva ayebi musique ko ça l'analyse ouais déjà ngai critique oui critique ezanga raté babi partout sur le kitoko eza critique eza eza bien té donc partout mamba bien ça la mara bato ba pona ko critiquer bato ba pona ko plus 100% bato ba ko critiquer so landi bien ezala kaka ba fanatique ya kotoana mususu ba wangila bango ndi mutu bakoya pona ko critiquer ba wangila mutu bakoya pona ko critiquer parce que so tali na musique au monde no bato te bakoya pona ko critiquer yango parce que événement zaki 565 podium 565 public et yembi bato ba ki balobi o public et yembi te public zaki miwe ba yemba kité tout ça mais to ko mona ba vidéo oyo ba fanatique bango bazo filmer oh ba vidéo professionnelle même pas ba vidéo oh ba fanatique bango moko bazo filmer bazo yemba ba vidéo amateur oh ba fanatique ba ndeko yemba entre communication zaki entre artiste na bango na artiste na ba fanatique nyen au monde que zaki bien babi bato ba faire rigolo la bêtise 5 nzembo ya dynastie oyo bato bayebi ezalaka mibale tous les nzembo fait rigola tous les nzembo ngazala qui présent moi j'ai été là na concert wana de début jusqu'à la fin des premiers jusqu'au deuxième jour nazala ki wana batu ba yembi de début jusqu'à la fin batu ba yembi tous les nzembo ya dynastie parce que ngape nazala ki étonné po batu ba lobaka ke batu ba yembi te il paraît que batu ba nzembo dynastie te mais toi qui komona ke non message ezaki capté bato bayebi bato bazoyemba bato bazo répondre na ba norme bato bazoyemba na ba sentiment na ba plaisir sur le plan public nini yo monaki po yo bozaki wana public nini catégorie nini ya public yo monaki en tout cas tous les catégories à part bata ba HM na bazara à tout cas critiquer il y avait trop de mamans que des jeunes non bata ba HM na bazara banana tu connais tu peux m'acheter les biscuits est-ce que je vais prendre les hamburgers est-ce que tu peux me donner bata ba tu peux me donner de baya quitter est-ce que tu peux me donner bangonde baya quitter na Adidas Arena maman est-ce que je peux nini ba petio na ba la vaka bien te wana ba petio ba cha kaka mascara chunga chala bangonde mutu baya quitter na Adidas Arena ba petio ba si saka ba deo na ndaku petit moka ni kaka te asokola ka bien te ala vaka bien te achaka mascara nje petit Jael ba oui couche ba mascara le roi petit Jael ba petio bangonde baya quitter na Adidas Arena bazo pekisa makambo na presse ngana ko pekisa ngana yana musala o na TV yo pekisa ngo tsa isanga bilanga ya ko tutoyer batu na tutoyer te na lobby kombo na ko tutoyer za autre chose na lobby bien ba petio ba chaka oui couche mascara na petit Jael
bangonde bayaki te bapetio basokolaka bien te bangonde bayaki te bapetio basisaka baparfum bamere na palais bangonde bayaki te bapetio basengaka je tu peux m'acheter l'hamburger, je peux manger le shawarma, je peux manger tout ça, est-ce qu'il y a des dendo, pardon s'il te plaît tonton, amène-moi bangonde bayaki te. Les restes catégories tu y a ba chéro ba lukaka mbongo y a ba chéro ba sokolaka bien y a ba nzelo ba tara parfait ya bien ba pasol ba parfum ba tara ba malasi oyo ba ta jazz kavulu ba pecho ba tara malasi ya kitoko ba jeune ba la tara bien ba la teki ba Adidas yoji ba la teki ba biloko solo ndeza ki wana on a premier jour mais na premier on a deuxième jour parce que conseil a fallu ya rena a teki saka Zara na HM. Mais faire rigolo, ça les fierté. Mais, n'est-ce pas jour qui n'a pas ensemble à Adidas, oh papa Hervé, il y a une visite na arena. Na yamona la taki jibana. Zara bateka après bateka Adidas ça a moi likolo. Zara ko kota pe la tino kitoko mais moi 9 7 on a autre chose. Adidas c'est une grande marque. Vous comprenez donc, on a la kende ko sombela ma mundela c'est une réduction. À tout le monde, tu vas aller chez Ferregola, no bi oh. Madame, tu connais Ferré? Ah oui, c'est notre partenaire. Oh non, je vais faire les réductions pour toi. Bah, c'est une réduction. Mais non, bah, c'est une réduction. Bah, liboso bandana madame so mundela longo linga promotion za kite me baloba longo linga 8,50 €. Ah, allons le 8 €. Alobi nanga faire gola partenaire na bango bilamba to esili kuna na Honneur Sous-Bois. Na Valuana. Mongo ya molo je comprends ezokota eza molo ezokota mama ba doute pe pour me faire rigoler pe mayo ya yemoko boto mona o basali ni fiji na yemoko ya yemoko partenaire ya yemoko spécial ezomona na pete ba tout bola tandetika eloko moko ezobetama na kati ya makiona te eloko moko koma ça veut dire que yenda star on a ta t-shirt te to mayo moko te na ba biso ba oyo ya effigie na yemoko spécialement au monde même ataba Jordan même ataba tout ba tekela to somba biloko bango mo pe balata oh bango mo pe balata maison le ko sala te loko moko spécial pour na yemoko faire gola azaki na posa wana te ba sele loko moko spécial vraiment faire gola azaki à partager plaisir na sentiment na batunayi parce que ba golo ndem to ba commandaki ba golo nde faki balata ba golo nde bazala ki na valeur faire gola te faire gola ça lokwa ba misete o milinga kayema wasali 40 vidéos ça qui a ko sali comment be pona ba fanatique na non faire gola ça du genre ba mise wana te alati sala 40 vidéos faire ya lingaki ba golo na no liboso basala na valeur. Est-ce que lelo tokolo ba presse oyo bino bo sala communication bo sala na kata presse si eza bino nyonso contre seul mutu moko biso nyonso contre seul contre tous nande que bo sali groupuscule de bateau pour kitisaka l'artiste moko. Déjà c'est faux et c'est archi faux. Ngande nazabu je pense que yambinga na catégorie ya porte-parole ya déplique. Donc na koki koyate et puis deuxièmement yambinga taki analyste. OK. Na koki koyate poto lukato sangala poto déstabiliser mutu moko. OK, le contraire presse na biso le longa na sepeli na presse ya Congo parce que na moni presse ezwa ki ezu sens. Presse ezu forme parce que presse ngaki beba. Presque parce que il y a 4 d'années comme ça ou bien 3 années passées oyo presque qui bloqué presque qui limité presque qui manipulé et pas ya mutu moko o ba bengi na komba fali pupa presse qui manipulé na est victime bazo qui presse bazo clan lelo analyse les sens pour na bango pour na ko bakoya pour na ba nuire ben fort ya batutu pour ba pouvoir mutu moko donc bondima bo bebisa bo tumba dindaku o 10 familles ko vanda po bo tonga studio moko o ko vanda ça 3 personnes ou bien mutu moko na 4 donc c'est déjà c'est faux alors
tant tout le monde qui est là qu'on est bandé ko ça na début ba tu bandé ko comprendre dans moti na début ba tu bandé ko sondier ça force ya artiste wana OK yé moko pe artiste c'est que lelo ko ezongelié eza mbuma oyo loni yango yo obuka fallait il était déjà fort fallait azaki na ba nzembu na ya bien fallait azaki na ba carrière ne liboso ne ya bien azaki na ba flair dévaillé mais alinga étouffer ngo pona ko luka ko étouffer bato mosusu alors il fallait que ça andeni il fallait qu'il y ait les contre-boules le bifé na biso Igo de la Forêt il fallait que ça soit contre-boule on ezaki il fallait qu'il banda ko déstabiliser presse na yewana o ya makiona o ba yele kibiso lokuta o ba yele kibiso mensonge o ba kina batakusuma na TV vous comprenez il fallait qu'il y ait ko désactiver système wana pour le désactiver système wana biso to vendre ki total ba glisse mon lobeto ça parmi ba pile o to ko beta c'était le cambo facile na ba ebele ba taxer Ferregola na Koffi Olomide biso to za ba lobeli après to lo ba makambo to za au milieu du village to solo la makambo te parce que sentiment mo rezo même biso to batu mo ne bazo tia biso po ate to za au milieu du village batu ebele ba lobi ceux qui lelo fali poupa aza victimisé na makambo oyo nyonso to maltraité na kata presse wana batu batie Koffi Olomide na Ferregola batie mbongo déjà je crois que c'est faux c'est faux qui mbongo moko na pas c'est faux et c'est archi faux déjà ngai si je me trompe pas ça fait quelques temps na bigote to kutana pe na Ferregola tukutana na faire TV na ngape Koffi Olomide 8 mois temps to kutana na été faire dernièrement na hôtel na monde na zaki na faire na studio na déplique je ba kende na déplique ndé na ngape na vanda kana tepo na zaka de passage donc yangwana et puis déjà koloba presse na biso ya Congo qualité au presse eza nango respect au presse na biso eza nango fierté au ba journaliste na biso baza nango ba patron ya ba chaîne ya télévision ya internet si partout sont des responsables ce sont des pères de famille baza bateau bazo mériter respect ba mériter vraiment respect je crois que ça na musicien mon côté quoi ya ka pona futa ba mbongo le contraire biso nde ba musicien na tie biso parce que je travaille dans travailler na presse voilà corps wala musical na ba musicien donc le contraire biso nde ba musicien to la ba journaliste ba bêtise pourquoi d'après le collab ba journaliste mususu nde respect ba journaliste pe et comment ko diminuer OK vous comprenez mais ya loba ke Koffi Olomide te onité OK biso tu te bi ke moto oyo alesaka musique na ba journaliste c'est monsieur Timba. Mais c'est Timba il peut pas y sa musique. Mais c'est Timba il peut pas y à marginaliser presse à Congo. Mais c'est Timba moto a déstabilisé dans le collab presse ba makiona. Vous comprenez? Moto sa victime, il y a sa victime te. Il y a zo foot ande oyo ya buka ki do Timba a footara o ya buka ki. Et ça t'es sa victime. Non, c'est faux et c'est archi faux. Gilit mambozo loba wana mais ça loba no vérité massive presse ngo pe kaka wana oyo lobi place musuba pesa biso valeur to moni alelo faire atindeli bato belé ba sanction na ba chaîne na bango wapi place ba pesi biso valeur wana oyo lobi ki ba place mo ba pesi ouais en tout cas na place wana na kozala pena na moi katikati parce que biso to travailler la presse lelo po boyambanga na ba condition ya boyambanga na plateau j'espère que bato wala ne faut pas oui mali les ali faut ba tout baye ba ke to futaka ni 100 francs on est azabo ndé na 6 émissions ndé na kinde na futa ni 100 francs Momo na Tracy Mbelenga atiki palene avant de pas réaliser émission au moins na beauté image azo réaliser émission vous comprenez donc na retour nango il faut toi bandinga respecter bango donc ngapona ngai eloko ya tuka na yebi que le padre Ferregola ni Kaboroni na Jésus de Nias na équipe na mobimba peut-être bagogi kolandanga na moni pe Yannick Kayenga monnaie invisible Yannick Kayenga na moni pe na moni pe Bestino Bilele na moni Aris Etsambo suprême na PC pe bambote sikazola na to na kosenga ba meka ko bongisa place wana au moni lelo presse ezo ki terre ko la promotion OK presse et soutenir Ferregola de début jusqu'à la fin sans bongo OK sans ko futa mbongo
Est-ce que vous savez que ça ont été pour nuire? Ça pour la nuire, ça pour la promouvoir les musique qui n'habitent parce que les mêmes presse et aussi l'ango Félix Oazé quoi, car les mêmes presse et aussi l'ango maestro Fabregas pour la Casino de Paris, car les mêmes presse et aussi l'ango depuis que Pomba pour la concert n'habitent toujours préparé na Paris, car les mêmes presse et ça qu'on soutenir héritier Watana Beto à Tembe dans chemin de la gloire et ça quand tu vas qui on a non pour faire rigolo non. Et ni ne salaire que Faliba soutenir y était n'a pas. Et l'autre Saliba soutenir Falite et ça orgueil ma peka Fali ma pekeleki. Alors ça pena qui ndeke non ndenga pumba kana ndenga mi pesa ndeke. So zo mi beta ba kombo fotaka kombo mi pesa. So pesa kombo ma passo banda komona pasi. Par rapport à vision. Des pour la vision, des pour ma peka. A une longueur d'avance. Azan la longueur d'avance c'était ma peka ndele ka qui en prince et soutenir y était. Vous avez faire les militaires précèdent la gloire. Faire à ces milliers qui devant presse. Faire à l'obak l'autre côté. À ça la canonité donc. Et on dit presse tous ça qui n'a simane tous les médias. Et ça qui n'a simane donc sur 80% tu retiens sur 90 quelques pourcents. C'est ça qui n'a simane faire. Alors non c'est une équipe à faire. Non c'est un producteur à faire. Bon ça la soukate. Bon on a soukate. Ba ministère so dia ba bonga. Faire gola déjà bon, il peut producteur déjà bêtisi des concerts aux 8 mbongo. Au foot qui presse on a producteur on a ne ba bloquer ba chaîne batou. Ne ba tiki ba tindi ba ai ça biso budget oh il producteur. Abongi ça qui oh il a préparé qui pour la presse. Oh c'est là qui musala. Est-ce que non on lobika na presse wana lelo faire gola les gars quitter. Il ça la publicité à Didas Arena. Est-ce que ça a valeur na kati ya et ça force. Et ça force. Vous comprenez, ça force. So mon numéro mon boîte car mi kate ça publicité mais batu batonda ka fa ba mi kate na za gago. Batu ba landa mi kate na poser lengi. Vous comprenez, faire rigolo ça le maman a teka mi kate na coin. Pesa na posa mi kate. So mon batu ba ya ka troye ba mi kate na zelengi. Voir faire rigolo les a kitoko, voir faire rigolo les a go. Et na posa ba c'est la publicité belete. Biloko mingi ba c'est la ba pibe belé ça ba biloko ba makambo za ka mwandenge. Batimba dans la doigt au ça va plébisciter belé parce qu'il y a une difficulté à voir. Mais il y a plus à qu'il côté international. Côté international. Tant que je disque d'or, na moi na ba page ba warrior sika ba kiko comparer disque d'or fali na ya Boubate, na ya Kim Cité, na ya Araka Mourate, na ya Chris Bronte. Na moni ba bazongi ka na ko finga fere. C'est international on va ya faire kakatoni pour artiste local à beti double Adidas ça makelele ça sport ça publicité artiste local c'est faut bon dima qui fait rigolo la musique ya local ayena ngo na international alors les musiques na local et na international c'est bino le quoi besoin international c'est bon dima que bino te ba to besoin ça musique bino faut bien ça soma ba rappeur ba bouba banane tout ça net mo international le soir bino ba gaulois et ko songa na nini ba musico et soir bino na lobby international déjà mutu a contredire ngate beauté image ya bi mambo na zoloba musique so déjà katise longo na Congo et na Brazza et longo na Brazza et comme la Côte d'Ivoire et c'est international. Pour déjà pas comme consommer on a pas pays mususu. Vous comprenez? Un artiste international déjà bon mon communicateur il y a fallu à ça la communication en anglais. Mais si il y a un producteur, manager, il y a dans lobby communicateur nini ya fallu. On le bagala anglais parce que pitchana gel yana akoya na TV bandika ko finga ba insanité. Alors yana TV bandika ko finga ba papa batu ba mama batu. Yango lende qui international. Un communicateur et artiste international yango wala. Biso tozo balinga parce que ba patron so bana ba loko. Bana ba internationalité, c'est lo bango de baloba. So un artiste international. Parce que total analyse moi ya ba yolo concept hôtel bina que non un gars très intelligent à lobby début jusqu'à la fin en français ça qu'on s'exprime très bien ouais to ko bata bon yeba ko zo yeba tia ta pembeni il y a un artiste international pour bande comme ça bazana bambo comme ça zo moya ko capter so yo boyo le concept sur ka molobeli po molobeli la fingaka et ka toi ba loko bisotu est-ce que localiser bisotu international on a bien aux lobela wana bango ba lobela te o bango bon o bino soir bino wana o bino sala bino ngeko songa mo la falla comme na 4 communicateurs moko sala na français moko na anglais moko na ba madina ba sala ngo madina sagani
Madina Sala, asala vidéo là on est Madina Sala. Bon, tu quand on a évolué dans la question, on a pour toi na quantité et la manière organisationnelle na ene et ça la rabino passe on va bien regarder plus. Et ça la kamutu pas cité yende mutalo kaka passe ça ba makamba batu. Yende muté déranger na mamba batu. Deux hommes on a té que banda faire gola besi double Adidas arena mais c'est timba zo là la pongité. Asali matanga ya 2 jours. Et on a ces blagues qui n'est parce que bagende robé sa match à baie de consolation. Hein? Match à baie de consolation. Après matanga va faire sa baie de consolation. Ah bah bino beaucoup bobi bali na bia beaucoup na presse ma bia. Te bakena oh mais match on les a gagné les a gagné. Vous avez pas président de la République. Et ça musique était on les a misé qui on les a vie privée na ye ma vie privée na ye mais kuna côté ba président bazalaki on les a misé qui on les a vie privée ni. Quand tu dis vie privée tu fais allusion à quoi? Je fais allusion à vie privée na ye donc il y a on les a mambo to robé d'ailleurs on sait ba konbo respecter ba vie privée bato bo tika kokota na vie privée muto aza muto pona vie na ye yango mutezo meme kuna na ba match ba nini eza vie privée na ye vie privée na ye courage simba ça la vie privée na aigle se mélangeara te na ba poison na ba corbeau eza vie privée na ye on les a vie privée na rolo bango te mais ils on a sepela kipo na kasa ki vie privée na ye ayebisa ki ba collègue ne no botala pena matango eza nde ba sala ki be de consolation match na ezaki be de consolation après 2 jours là na matanga pour ça ki pena na matanga ya Adidas Arena nde ba saki mo be de consolation ba consoler ba PC force ba mela mo loko moko après ko kufela na président de la République na biso ya Congo nanani na président de la République na biso ya Congo pa ye be de consolation mais ça be de quoi bon président ya mboka abo so matanga za na mboka to le la biso to ça to le l'ensemble bon temps musicien ya munene ya mboka za na matanga so président assister ça problème. Merci na beauté image, merci na yo Rémi Bola pour parce que makambo zo so monté maman ya koloba pasi donc na doko kasu koloba ebelete. Merci na bande ko nyonso ba kota la biso de partout. Merci pour l'assistance na yo le concept zo insister to beta c'était koto kuna po babi l'intelligence pure. To peso abi yaza aye ko s'imposer violemment, agressivement dans mode wana ya bato bazala ka cultiver et puis bato baza intégré. Merci pour l'assistance à l'émission. Oh, Giliti Molobeli. Si. Atoro Lobaboye. Atoro Gangaboye. Et ça, non, makambo. Si porté, Babeta Bino na disque d'or officiellement donné import. Et puis, Mamba disque d'or, on a compris Bino. 2 fois, les lotos à la fière, il a fallu pour la biso. Tous à la de fière, na Olympia, ou à Beta Liboso. Ça sera disque d'or. Ça question. Et ça, Nénin. Na 2010. Ah, mais ça, il faut pas ça Gauthier, c'est raison. Il faut pas ça Gauthier, c'est raison. Oh, le baratana, il m'a abonné, c'est mec. En 2010, c'est tout ça qui est fier, avec M. David Mosso. Avec M. David Mosso, à son disque d'or. Il faut expliquer, ce disque d'or à Liboso présenté David Mosso témoin. Il y a mis Balé présenté Papi Mboma témoin. Il y a mis Sato Osuro Tozo Ebate témoin Nani. Pas banda d'ailleurs ce disque d'or en 2010 déjà. Témoin internet, na vérification. Ah, c'est comme vérifier qu'il y a 2010, c'est ça. Pour photo bandano ne loka Liboso, banda Rolia Nanguba. A photo comme na lipa. Photo ebano Nguba, na tonda kite. Pour ben lo lipa. En 2010 déjà, à ce disque d'or. Aye ko zo sur disque d'or et puis elonga na kama tout le monde a en France na koma na zala rapena parce que bientôt la peine na koma de français tout ça fait na ngada ba démarche léger bandaki siko pour na zala pena donc vous comprenez siko tout le monde ba mettre Gims ba so ba disque d'or ba disque platine ba disque boye tout na ba arsum na ba studio tout le monde ba artiste musicien de ba ko ensuite disque d'or mais ko pesa ngo ingénieur a dédication ko ingénieur na ye. Tu vas faire une équipe pour travailler. Tout le monde a un disque d'or, un disque ni. Mais oh abino, boye le biso boso disque ceux qui ni certifié. Boye biso disque certifié. Na Sinep ezalaka. Ba ko ezalaka bino ka ba toye na ba kombo na. Bolongo na Sinep. Boye na disque d'or ceux qui ni oh tout ezali. Import. Ceux qui sport, ceux qui import, sport. Et tikali toto pas parole sur bien tikali import. Vous comprenez? Papa Boti Kabisoto Lembi. Voilà tout théâtre de chez nous. Parce que Vertige, il a fait rigoler l'équipe Makas. Théâtre, Timbazola la Pongite. Aïe, na mon papa bato théâtre.
yena motene na ndundu ne wana ba yena bato théâtre ba yena mamba bato théâtre yoka ba yena bato théâtre po ba luka kaka ba déstabiliser actualité mais actualité fait réseau vimba kaka balingi ba saba de actualité fait réseau vimba kaka ba même bato théâtre tina na Genève kuna rien donc faire ça ka likolo kuna pe na Bordeaux kuna ba kati na Bordeaux kuna batie 4000 places. Il est question eza Bordeaux ya bato salini batie 4000. Premier musicien congolais à Beta 5 arena. Top et félicitations quand même. 5 arena à Beta là. À Beta. Déjà Beta 3. U Arena, ING, Londres Arena. Ba 4 faut ça ngo bien pour ba 4 N'est-ce pas Bordeaux, mais en vérité bimi na Bordeaux ba 4 déjà 4000 places. Ceux qui doivent na contexte mais c'est Timba tika ko forcer vie vu ce Simba te ba pema ka papa atako moi ça ndumba ce jour ana bimi mikolo ana bimi zo zo ba jenda te avant ndakana no asombi mama ya Mungu atie na moi kantine asokole lo ngwalo mi pepa mabe boni boye papa pema yango likambango nini na yo likambu nini Pourquoi Simba touche la mon peuple nous a aussi la paiement nous et puis na peu sur information calamité de moi ba fond la maison bango ba fond la maison na champ calamité maison calamité Simba mais c'est Simba ba fond la maison na champ kanga ya bilamba kanga mambo ya biso lelo au même mambo na lobino beauté image za témoin na lobaka ba po ba ko tuna ngango na sima l'information mais c'est team bazo préparer déjà une équipe na ye pour ba fongo la maison va contrer kaka lokola so bango ça te ya bango za sponsor te donc yema ko mi ko bondela ba sponsor ya chambongo na ye donc c'est Simba ndimi ya mi chambongo na ye pour alongola soni wana ya faire rigola ba selie faire restaurant na Champs-Élysées ya pas so lokata maison na Champs-Élysées kanga date lelo l'autre le 6 kanga date lelo parce que lembi koteka ba polo bazo tambusa ngona mafuta mbila talaka mutase promotion mafuta mbila mama na mafuta mbila ne tuli lisunde ko tula non on les a privé eza genre ya marketing bango ba ponaki basala nde bazo teka ba polo ba ni tout ana nansela nde yesro mais c'est Timba na sonya na bité andima tambongo na anje po ya ko ndima teka talo pangu na nezaka na njela mai wana sozo le kanga ba bibi tukibit ba bisele kaka zandu kinga sani gambela njela mai roponga bana ne ba yebi ba so na tout vous comprenez donc ndenge zala kala mingi te bo yo kanga mamuna yebisi bino il est tout sur la makambo balandaka pe mutu boyete papa balandaka mutu boyete yo bo salaki mamuna bino ya zaki calme bo consacrer c'est bo à l'aise. Merci na baigné so balanda biso. Merci na Bonseville Topesio Mbote Soum Topesio Mbote Teatro. Merci na bandeko nyoso batala biso de partout. Merci na pas Topesio Mbote Place aux Ali et merci na bandeko ba ko pesa biso confiance. Gilit to ko na biso na suka presque ya émission na biso to moni bongo apparition encore une fois de plus il y a ndeko na biso l'artiste musicien Olivier. Qu'est-ce qui se passe vraiment nakata musique bino na bino wenge pourquoi wenge zo bunda contre wenge moni wenge ko bunda contre wenge te parce que so wenge ko bunda contre wenge on est comme qui faiblesse à esprit mais wenge zalaka na ba guerre nango ya wenge zalaka na ba wenge zalaka na biloko nango esenga ke salama Olivier Pechuano Olivier moni ba bangi na ba rouge Moni Olivier naebi très bien comment teka Olivier comment teka bangi chez Rajungoma chez mais oui Rajou da kombo so Olivier comment teka ça cop kuna Olivier comment ça vandi kuna kota Rajou aina moi discipline aye OK kana moi discipline o teka de moi mutu da so alongo na musique akomi ko teka akomi ko sala bakomi ko sala bodo azamu tu ko calculer so na musique donc Pechuano Olivier ateka bangi ne bien de akoma ko teka po to teka ko somba ngona masala ngama oteki nini to somba ki on peut pas na ye pena ba fini biso 10 € to payer 10 € pe si plat. OK. Vous comprenez? Et puis dès Olivier a mis la barre rouge, Olivier ça ko bete la batuma solo ya lokuta. Pourquoi bébé ça?
réputation bande ko na biso ba artiste te tozo be sa réputation te Olivier aza déjà bongo Olivier aza momeli bangi amelaka bangi makasi akoma koteka lisusu bangi chez Rajou Olivier akoma koteka bangi diamba kuna donc vient nga Rajou soko yebaka te Olivier akoma koteka personnalité Olivier on appelle si Rajou moment aza la restaurant yango na lobby eza oui to kenda kolia kuna eza restaurant kitoko makambo tout akei tout ça bien mais Olivier akoma koya kuna neta yeko mela mais koteka likaya comment oteka likaya kuna cc et puis oza Ngunder Olivier Ngunder aluka makambo te oza na faut constater na oli solono oza moto boki ngunda banda musique banda na mona musicien yete parce que oza ki musicien danger donc yaki poto faki mbala moko nzele moko bombio basali yo makambo tout ovanda na foyer olala na mbeto 1 mètre Olivier ngala la pongi de mono te kana balusa pena loboko boye yo soza na problème nanu ya ebalukeli soko baluki makasi ndo melaka ba rouge okoya ka pamba ya moni face ezo bimo ba mbuma on a problème bando ya poto tenzo changer te et puis miso sala ke pa gloro langi jaquette à likolo la taki ya batu jaquette na likolo miso zo tambola sans charisme o na polo mo le ke miso zato zo jaquette abato réalisateur o lati voilà qui jaquette abato réalisateur émission no sala ki jaquette non ya yote na réveso siko jaquette do la taki ya batu vous comprenez. Et puis Olivier Sobete Batuma sur la lokuta. Ceux qui hérissent Watana Begoga Toto Atembe na PC ba mot de chemin de la gloire. Alinga na baba Jemoro boye. Nesaye a fingi déplique a commissi mambo hérité te aux arrêts sur l'orchestre hérité te. Balinga ba rattraper onde na mwanzembu moko parce que finga ki seleo. Nde balinga ba rattraper ba yembi so mwanzembu moko pour ça parce que yo moko tu rebeta single no a. Il y a 19 personnes comme tu batali yango. Oh. 10 côté na YouTube monongo 19 personnes. Ou batal Olivier. Et puis, ceux qui réellement, que Batindaka, ou Ravé, la mission Igo de la Forêt, à Tindaka, Batouba qui ont le déplique, pour Ayako résoudre, Ayako résoudre maison mère, c'est que déplique à Mbappé. Mais il fallait un pour transférer dans Real de Madrid. Vous comprenez, c'est déplique à Mbappé. Pour ceux qui ne s'aiment pas, la danseuse, et ça qui Olivier grand chanteur, il fallait pas besoin Mbappé sans Olivier. Il n'y a pas lobby ma bête. Car si on n'a pas le lobby ma bête, on n'a pas le lobby ma bête, soit à bête à Masola Lokuta. Déjà, Masola Lokuta, pourquoi? Parce que déplique Pomba Tanga Yaka, venez sur Mosika, la Koufite. Mosika, Moutako, Luka, déplique n'a venu sur Moussou Kombone Kimi. Ayako zoé na kasavu na terre à balle depuis que ça na terre. Gilit Molobelo Zagana déplique Pomba. D'où est venue l'histoire? Kasi et bandeli wapi? Histoire est bandit parce que Olivier na kumarambu ya lokuta. Déjà Olivier ça qui passe avant d'abonner Igo de la Forêt. Olivier ça qui difficile au moins Olivier a pour ça na noter. Mais tout le monde a déplique. Vous comprenez? Na Olivier Babanda ko solo la bien. Mazala qui bien mais tango na lokuta moni les problèmes zo le kana musique de ces années. Ba tout ba lingi ba adorer moto moko. Batutu balingi se cligner devant quelqu'un. Koya koloba ke depuis que chance le la fallu quand c'est échangé. Et c'est déjà boyamba depuis que émission depuis que fallait ça faut chanter. Mais nga glisse na bi ke za na ba voix oyo, ya na ba couche oyo ya voix oyo depuis que yemba, ba octave depuis que koma fallait koma langote. Fallait koma te parce que fallait voir na eza na limite so esukaka. Ya na ba couche msu depuis que fongola fallait fongola langote. Vous comprenez? Olivier Soazaki grand chanteur. Olivier Soazaki bien grand chanteur na maison mère. Il fallait qu'il va passer une opportunité. Na yelelo. Mais azo opportunité makasi to lo bango. Opportunité ya makasi. Ayemanzembo mobimba ya. Olivier Yemba nini? Ayemanzembo. Olivier Yemba nzembo. Bah oui. Olivier Yemba nzembo. Na ye na TV. Na TV. Zato compter non nzela moko. Na te à défi. Na te Olivier à défi. Ceux qui n'aiment Olivier, Batutu Baotalanga, numéro 07 58 45 60 67. Noti Kambongo et pas Masidi. Donc, Nangote. Noti 1000 euros. Moutou Oyo, attends la commentaire. Oya Kopesa, Aroyembe Lamson Nzembo ya Olivier. 1 minute 30 secondes. Na quel endroit vous musicate pendant 1 minute 30 secondes. Ah, t'es la goyemba. Il sera la compter. Sera la compter. Oui, après MT. Attends, yo payemba. Nzemba Olivier. 2, 3, Nzemba Olivier. 4, 5. Resi Melenga. Oui, de biso Nzemba Olivier. Mais mouton yo kolongwa. 9, 10. Yango. 1000 euros. 1000 euros. Mesdames et messieurs,
Voilà. Donc, tu as 20 billets. Donc, tu as combien? 20 billets. 20 billets. Il y a 50 euros, 50 euros. 50 000 euros. Oh, 3 salaires à Olivier Angunda. Pour la carte, c'est le DC, quelques 5 mois à Olivier Angunda. Bandeko bota la biso. Kanyot yango. Donc, yom dozana nda kukoza na moi besoin p. Babi valeur ajoutée ça la moi bien. En plus, fait ça la bien. Donc, 1000 euros ça. Yembela biso ka nzembo ya obi. Nzembo ya Olivier Banda carrière ni. Tellement ça pour ça titre de Banda maison mère. Si pas to bimisa single les ans 19 nin. Banda 19 vie, ça lika 19 vie. Banda maison mère ti carrière nende héritier ko box ngunda la poto. Vous comprenez? OK. Ceux qui batu ba yembe linga yango Olivier 1000 euros yango. Et vous ko aider pe mutongo pe yemo Olivier ko luka pe mutu. 1000 euros yango. Yembe se ba kabuli 500 na mutongo. Tu as la TVA numéro PCA. Na pesi numéro la nga wana na te 1000 euros na en défi. Numéro la nga pe ko leka wana. Na 1000 euros na nga en défi so mutembe nga 1 minute 30 secondes na bi 2 minutes cité. 1 minute 30 secondes. Ba obenga pe bakali. Et ça la presse bakali na koyebisa na otinde pe message. Na otinde presse bakali mais ça ça rave muta vie. Ba obenga pe Remi Bola. Ya za muta ba investigation Remi Bola ku bola na ndimi ku ta koyeba nzembo na. Poko ta déjà Remi za mutalinga ba misa ba go. Olivier Missa goûté. So da Missa go si là et a sous Missa té. Et Missa Olivier ça play moko ta ko komisa Olivier. Et ça play bena to chira ko za bena nzembo Olivier ça nango sinap. Tala na TikTok so mo na sinap ya nzembo Olivier. Et ça té. Oye po ko ko sabatu. Oyo wera lobaka no ki fo bozu yiba pecho po na voix. Voix nini o wera ko za nango po ça voix fali. Faux chanteur. Hein? Wera ko vanda bando rêver ta batunde ba sopaka baboule. Mais ça on a ko ba mamba bongo. So ki kuto héritier watana be mutamema Olivier Poto. Héritier mo ka vanda na kiti ya na ndako na salon na kiti ya pembe ya propre mire pembe salon pembe pona ko loba na batu ke deux musiciens na rappeler batu. Héritier loba deux musiciens ba côté la bango te na maison mère. Et ça qui déplique na bo alote. Ce qui est héritier, on est au chicoter l'oreille, ya wera son. Héritier, on va le barquer, wenge zaki ya yena wera. Ce qui a quoi il s'est décidé, salami na wenge. Mais avant de la kiss pour le barquer, deux musiciens au bas côté la thé. C'est depuis qu'il n'est pas à l'hôtel. Et depuis qu'il n'est pas à l'hôtel, il y a Olivier Zaki. En est, on me l'a dit, on a mon goulou, à aucun côté. On a mis la canette, ça va rouge, na château rouge. Wera benga kaye, bengele wapi Olivier. Na bengele wapi. Et puis pour l'information Olivier Monique a yeba makambo te ngana mwana kitambo to yebi ba lubo sar bazala. Vous comprenez? Héritier déplique ba yana ye pas kakol pour kakol a bomba bango. Déplique ba zoe mbala mo de kasafu butina ndako awera. Depuis que ça la scale pas mutute. Vela so musika sikana vela so mususu accompagnateur na bazwa déplique ba kene mo sika sika kufita za envie. Ba kene na déplique tina ndako awera na ma campagne bala moko. Ah, petit, mais bandana bandana kolukayo. Hein? Vous avez musique. Faut y aller la samba, la samba. Faut pas confirmer. Non, babi, mais ça dévalise à bilamba, babi, si depuis. Je sais pas le bébé. Vous comprenez, Olivier Zaki, depuis qu'il t'a envoyé la samba, déjà, où t'as qu'il n'a pas ya wera. Olivier y'a pas quitté. Alobi baya kaka, babeta. Vous comprenez? Depuis que ça niveau n'était. Olivier, ça niveau, mon gars, Neymar. Olivier, ça niveau, mon gars, ministère d'Abisso. Vous comprenez? Depuis que ça l'orchestre, on dirige, on met ma poteau. Olivier, ça musicien héritier. Vous comprenez? Soit que déjà héritier, vous d'abord, vous avez le chemin de la gloire. À rattraper, vous avez mis moi, la moindre, vous avez pas fini qui c'est là. Et on va rattraper moi, mouké. Olivier, c'est musicien, il y a orchestre, il y a bateau. Donc, on touche Olivier, quelques personnes disaient, on toucher la team. On a bien toucher à la team, parce qu'on est bien. Tout ça, le bon terme, tout ça bien, mais tout ça qui toko. Dans il faut faire la promotion. Il y a disque. Musique kendela l'undenga batu bazo zelela. Musique yokana. Na place ça ba depuis il faut y a ça la contre campagne oh bazo salela héritier na kombo ba sinomé jeune talent et pas ba villageois. Il faut boya na nesi mutoko anga gilisa anga so mutana anga lokwa porter parole face pelaka. Pour ça lokwa alarme. Ngai koko le kate nga ba ko traumatiser patron nga te ti na kokota na sama belé. So mutaye na jise na toi ba na ye. Depuis que Fabrice Bazara ya robeba na yebisa nga mutuni a gagner biso na guerre wana.
nani akanya biso parce que Gilles Molobela zaki wana Gilles bitumba wana ya biso te mabele katisi bia docteur babina oh to katisa horizon to koma na poto ke ba poto za na lobi to koma na poto na zalaka awa donc so muta ye na koya ne loko banga te na banga ne vous comprenez moi Jido pesa le roi prince Baka ça tout na box tout ezali na box tout eza ya rafier na ya na ça biso bana na box mikolo to travailler trop na champion Charo na Kevin Cheval moi mongana ba umbu on mikolo na Kevin Cheval na champion Charo na attaquer tout na champion Charo voilà to travailler moi ming mikolo gouverneur Gatuzo na gouverneur Gatuzo qui m'avait moi bambango ya bisenga molobeli fo ba awe kimba il faut ça payer tant que même entraînement faut pour la résistance à gauche mais on bien au résister dans mon peu moins 10 000 vous comprenez donc Olivier Oza suka parce que on a peu dans l'obligation mamba Olivier te na tcheka un défi parce que ndeko na yebona depuis qui pas yebité on a la tcheka un défi parce que Olivier a tellement mouké a tellement dimi a musicien orchestre batou donc biso to ko répondre à Olivier te a musicien à la team wata na temps normal la relation bien to zakala ngona la team na relation bien na zakala ngona grand frère na meki tse otana betaka mwana kitambo na roya ka lisute na mamba Olivier mais na pesi kaka 1000 € ya ngwana aya ko lakisa Olivier banda maison mère et banda ti a longwe ana Olivier za nzembo moko ta yemba Olivier za nzembo moko ta yemba ayemba on a église ta chewo donc to changwa yemba tiebe public ezo ici asala ngote. Vous comprenez donc déjà le côté Olivier Petit Banger Olivier Keba kendo teka ba diamba no ndoko mo teka libanda raju Keba musicien comme Mogrosso Oliveira Mogrosso Keba na kebisio Oliveira Mogrosso. Voilà, Gilles Molobeli, bah propos tenir ils ont engagé quand engagé à Kanga moko. Tout ça au place makambo les gars qui biso to yebite mais oleki osengi biso masidi na passer information tala que tu vérifier information bon. Vas-y passe ton information à toi. Ils ont engagé yo. Merci tellement de connaître sur batali biso Gilles Molobeli to comme na suka presque émission na biso ni no kolobela na population to na ba musique quoi to na ba golo oyo soutenaka. Ouais, bon, bah, Gaulois, tout ça, la rébellion à Genève. Tout qui est rébellion à Genève, qui est bien, comme il faut, toujours, Maloba, papa Hervé. Tous les cacabango n'est belé donc tous à la coune belé et puis deuxième source dans le ça n'a pas Gaulois en tout cas faut soutenir presse faut soutenir ba chaîne na biso surtout oh ba to ba ki pour na ko signaler c'est parce que bon mon même soit sortie médiatique ya ba frère mususu ba journaliste ba ko ya ko lo ba bon ngo ma bête parce que et ça peut un peu moins choquant muta sali ba effort belé ba année pour na rebattre pour na ba chaîne na bango et puis lelo ba sala ba boy ba bloquer ba sala ba en tout cas et vous allez bien pour na ba parents pour na ba famille oyo et Makatuka, tu es que papa Hervé Zaramuté Mamalamu, Aroyoka le collé, il y a presse, et puis solution Malam Gosala, Matuka, tu as un peu de producteur, un bon Zarana Soukate. On dirait Lingimbo trop. Il faut souligner que le producteur, on dirait Lingimbo trop. On a les deux, ça fait le goal, tu as producteur, Lingimbo trop pour les Kabato, ça appelle à Mawaya Batu. Na bandeli sous ça, ça qui n'a budget, Mokota Bomisa qui va Bomisa qui presse, na Moussalo tout presse, c'est sali. Il est producteur, ferreté, producteur, pour te défendre à faire, pour la culture, pour la sentiment, il y a musique, il y a biso à Congo, parce que ça patrimoine, ça les seules richesses, il y a voix, il y a rumba, il y a musique, il y a biso à Congo. Vous comprenez, il y a trafic, il y a arkeli, il y a nani, parce que tout le monde a un viol, c'est nini, vous comprenez. Donc, il y a boya kabakita, tika lo lenge mboka, mwana mboka, tata moko, maman moko, nini moko, kolo moko, patrimoine. Il y a moins biso, il faut te soutenir. Mais, battre la peine à côté, il y a presse. Et puis, la chanson là, où ils abonnent, il y a des qu'est-ce qui se passe entre Fali Susuna na depuis que mon bango va passer là comme les le soro kepi batu bazela puis batu baza certifié
bah tu vas dire que c'est là papa sur côté na chaîne YouTube il y a parce que ça projet ça s'il faut dire que projet ça maestro Fabro bah tu vas c'est tout na ba question mais pourquoi projet bimi na chaîne il y a maestro non que ça projet ça il y a maestro tu as qui na projet à 5 mois ça n'est pas ça ni comme il y en a 200 cas 275 cas déjà bien mais tu coquille un mois depuis bimaki coquille un mois j'espère que depuis qu'il pomba bientôt la zone na Kinshasa pour na ko sala promotion il y a là en tout cas bah tu vas à la calme mais mon Olivier yote là les autres ça c'était Olivier mo bimisa kinjembo à 14 personnes comme tu batali vous comprenez ça fait 2 mois toi qui est 14 personnes ba kaliku ta bien bien molobeli yo peut côté ça la ta 20 n'a jamais le tout bon côté vous comprenez donc il mo bien ba ndeko na bien famille ba côté ko kata moi 25 vous comprenez depuis que déjà fa boise qui est bien bah tu vas à la calme tu vas on live dans casino de Paris de ce à Doudou Bessa na Christian de Corne mon grand frère na PC Bambote Skazo Landanga trésor ya le président mondial ya ben molobelisa soit qui 50 bières on doit 30 comme ça bandengeni yo moko sala mabite kota presse pesanga comme ça tu bandengeni ya go dispatcher ngo mone sala gabi to sala kandi to sala mo sala ngabi Rambo PC moko akenda premier fait Rambo. Pardon. Bon, tu as émission la c'est quand on Pas dédicace, papa. Pas dédicace. Akenda bi merveille Rambo na peki saka oyaya na saka tala kota ko soutenir. Tala ndenge ba utiliser merveille Rambo. Ba utiliser allez ba bois que ba zoko nje mo sandumba. Ba zonje préservatif. Ba salelio allez ba sundoli merveille. Courage mon frère oza sodo banda musalo banda na Kinshasa ndekono ba kali za olimba ote. Yaka bozo ngano ba analyse na ba kali et osalo bien ozo ngano na succès. Ba peki saka que merveille tala place oza ko tcha lokolo. Ote, des fois, 8 fois 4, surtout, il débordé de commerce, on a 6 fois. Donc, courage, frère, et aussi, Mbakara, vraiment. Dédicace no baba nani na ba ouais en tout cas ba musique surtout ka bokende na ba plateforme na bino bokenda toujours koyoka musique ya kitoko au depuis que pomba ya nias a pesa bino na ba chanson na biso ya kitoko o eza wana vraiment na kati ya album na biso réponse ya Max Single na biso réponse et puis ndeto yebisa ki bino toujours là et ça bon featuring ya depuis que pomba ya nias na frère na maestro Fabregas et ça wana bokende bo consommer musique ya kitoko bomoni na bisa bino ma bandi ko toka ebimsaka na solo ya kitoko te mais tant ba sala ka sauce nde pimbo bimaka na ministre déjà biloko za ki wana ma deso za déjà na moto mais calamité boko ka tango sauce ko sala ma boko ka bongo pimbo déjà bimaki ba to kende bo consommer bo lia ma deso ba tcha njombo na monguso bo kende tout ka boko zala jamais d'ici et puis rendez-vous bientôt là depuis que pomba peut zo tcha date ça fait tout tcha bena date moko ya monene en France toujours ça date moni la place Oliver Amélie Diamba moi il faut ça la différence Calaming t'es bientôt là biso za apprécier ça comme malembe bientôt là tu ça date et puis bah de tout bah moni depuis que na Fabregas ou ça qui ka projet mon comme Maxi Single ça ba ocha des chants na générique moko mututo lingi asomba nzembo mututo lingi ba parce que musique on na yoka ki wana studio no o kutonje ba salika ba je mais ba nzembo ça bon contacter na 07 58 45 60 67 ça tout sur bozunga okoleka directement bo solana depuis pomba sopo lingi o kende kota maestro ba contact eza côté na bango pe bokoye bandengeni ya kokuta na pe ko sola mais date zoya vraiment tout cas depuis pomba fait date zoya place isko bato ba comprendre que ba niveau za différent date zoya tout cas na pesi bambote na ngana Adamo Bolingi en direct de l'États-Unis bana tu ya Chicago bana tu ya Amérique bana tu ya Canada Bolingi ola tabia Bolingi ola takitoko molati déjà kitaki na mboka Adamo Bolingi parce que babi kola tabilamba ya pirates kola tabilamba ya lokuté zonje mutoza na sorcellerie inconscient ce que mon mbongo ça te sala lokola bano ba warrior ba salaka à côté HM na Zara les satellites à la propre vous comprenez donc na pesi mbote na ngana trésor yaba le président mondial Alou Bostar papa na Kenji Williams Patrick Bach à la carte à Belgique Christian Kadima na PCP Bambote pe na Kevin
Kevin et Redi Maïfout et Balobi bapesi nanga Kitambo na pesi bango bambota toka batutu o balingaka ngai pe Gilis Kango limolobeli yamboka toi on est ensemble ya wuli musheni le véritable code yamboka mutema ya mama Rita musheni babi mutu so azana mbongo faut appeler moi ça kitoko na ndako mona si bakali mikolo akomani na Belgique et pas mère kuna donc faut ana moi si bien pour ça là peut bien ya wuli musheni ya pona na ye mama Rita musheni bazo bota pe bana ya kitoko atuka na pesi bambote mingi skazo landanga et puis courage da ba Gaulois ba musique quoi surtout on est toujours ensemble balobi voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui nous ont donné, qui ont disposé leur temps. Yako Talabiso, merci na Maître Alfred Ngoy, artiste Jamba, beta. Voilà, on dirait occupé artiste Jamba. Robert Sabiso, Nadides Arena, merci na Beauté Image, merci na artiste Jamba, merci na Bandekoneso Batalibiso, Bakali Prince Oayoko Talelo na studio a assisté Bongo frère Nae, merci na Bandekoneso, partage la vidéo na biso. Puis DJ Rigen à Champs-Élysées pas à Maté Abina Bissau lelo pena moi DJ Rigen ni Matidi topesi mbote pas zali voilà Champs-Élysées topesi Thierry Kerimbote topesi bandeko nyonso balingaka biso bambote ya trop et tosi bino congé restez toujours branchés na ba chaîne na bino respectif bye bye au revoir. Não sorri. Cadê a mão do amor do fundo? Truque vamos dar para 19 vies. Olivier 19 vies.